6 juin, c'est le temps de nous amuser, c'est le temps de nous ensoleiller. Après 15 ans d'absence, mesdames et messieurs, l'artiste nous fait plaisir. Ferregola débarque pour un concert de qualité, concert de premium. Vous êtes en ville, vous travaillez beaucoup les 6 jours, vous appelle pour un concert premium, le concert à $50. Au plaisir de Gaulois, au plaisir de Gauloises, au plaisir de Clermontois, on est ensemble. Ce groupe-là, d'abord, j'ai voulu que les groupe moi tout le monde soit télémi ou un beau garçon. Et c'est tout orchestre va couler moi orchestre ba le kabo o banga bango. Surtout avec moi na o zo pe mo no chena sima. Amuna bango te. O bangi. Tu as orchestre pe da bongo. Tu as bango te. Oh. Orchestre bongo na ba fanatique na bango bakabon. Ba sauvage. Sikoyo biso za code 16 ebeba ebonga mikolo to utiliser susu ebebe bonga te Comment utiliser ni ebeba oh donc voilà monsieur bonga to za pose bonga te to bongisa pena mutu te siko na bien ndenge fala koko yemba na concert bongo te mabete ndenge koko yemba bongo te mabete banzembo ne moka beta pa yembe comme problème pour ça la ngono ndeni bobo ya papa Hervé papa Hervé ou rien au biso code 16 bébé bonga to zaka na papa Hervé Jésus de Nias le padre moto na yamboka tina moto au biso code 16 toujours papa Hervé na motema mamba boye bisana boya papa Hervé na ke la longwa golas pona na kende wa pina za nani na longwa golas pona koma nani na ndeni to sendeni likona ngasi code 16 Votre s'occuper dans la maman talibino s'il vous plaît. Bino boyo kate, bobanga bisote. Biso tika bino kana mitema nikolo neti te. Ne bino mo boye bi de pour papa veva ndo cha badati na poto. Bola kisanga salo yende apeta beti mpiaka ezate. Ya alors bino botika biso bo s'occuper dans la makambo talibino s'il vous plaît. Botika biso balinga bi batu makasi boete. Problème ngo ezani bolati biso boye ba pede. Ezani ni bolati biso makasi boye. Na vie, ça n'a pas problème na basi, on a problème na pédé à mon touté. Pas pédé balata rabat, le roi qui donc s'il vous plaît. Boutique à bicho, gola soma bien na o à Londres pour le 11 juillet 2026. Soma bien na yo pour un concert ya papa Hervé Robeta mana Londres. Toyokani alors bino boutique à bicho, boutique à bino kabo, neti to sombi te mais tout. Merci, boyebi. Alors, botika biso, biso mo to yebi nini na kata le club ambiasa pamba jamais Iki chakati sogolinga kanga kota kave ya entreville kave na victoire logolama lobori kele mama simanyimba chikapa loja Chiki chakati call me. I love you. Chiki chakati abesa pamba jamais. Chiki chakati abesa pamba dabo. Chiki chakati sogolinga kanga kota kave na victoire entreville logolama lobori kele Simanyimba chikapa loja pamba na bo. Chiki chakati. Bon début de la semaine à tous les Gaulois, Gauloises et gladiateurs de Ferregola. To bandi mois de juin, calendrier na biso surchargé na mois de juin na mois de juillet. Déjà le 3 Oyo, Ferregola Robeta concerne na stade standard de Liège et la match amical à RDS na Danemark. Le 6 juin, Ferregola Royana Matadi, à la biso concert inédit. Place business dans $50, place économique dans $50. Le 11 juillet, Ferregola matin à Londres, na Copa Box Arena. Le sous Ferregola Bima Kuna, à Kuzonga na Kinshasa, na festival Eshima. Le 27 et le 24 et le 25 juillet, à sa tête d'affiche à festival Eshima, Bangona Inos B. Et na mois d'août, Ferregola Okende na Canada, Bengisi Kuna Kokona, ba festival Kuna, ya Afro Monde Nation, Ferregola Okende Kuna. Alors, Gaulois na Gaulois na gladiateur. Tous à la focaliser trop na Ferregola. Héritier à l'émission lobby,
to moni héritier sous zonga sous finga groupe ya Ferregola kino ba kuluna nde bazaka na orchestre Ferregola ba bandi nde bazalaka soko moto atambola na nzela moni ba fanatique ya Ferregola ko bomba na mona naye. Mais non, héritier, ça ce n'est plus la musique aux jouer ou ba ko beta concert kuna nane na Afrique du Sud nga yo la biso ba image exclusivité to mona ti la biso na YouTube total to mona so beta ki plein to sala ki nini mais yo yekana be mission au finga artiste oza leader aza moto a kofinga le suna musique te eza artiste oyo il faut asseoir ba œuvre na ye il faut le ba plus ba œuvre na ndenge nini eza ko tekama na marché de disques mais yo lo bela ba œuvre na yo mais yo zo ya ko clasher baninga tout moment au bosani ki oza na concert au beta na Europe au beta na Zénith au beta concert na Zénith mais yo oza toujours focalisé ma finga sur les autres artistes bazo kosa yo média za kosa yo soko lingi lelo otikala ozala na sommet ya musique congolaise ozana poso koma kuna likolo se débarrasser na ba insulte tika ba fanatique na yo ba kofinga tika ba communicateur na ba kofinga yo leader ozana ta ya kofinga te bazo kosa yo esprit wengi on eza esprit ba yuma ezo kosa yo mabe code 16 ezo tungisa yo makasi kokanisa te ke featuring fali ya lakio des asuka ya mokili héritier Watanabe ce n'est pas des asuka mokilité ba laka JDT mais JDT lelo azo le côté mais tout le monde tango Ferregola awa tango Ferregola zo concert na ING Arena Ferregola bengisa ki ayembi na ING Arena zongi simutema bato ye pesa na concert na ye a supplier Ferregola zaza na virement na été parce qu'il y a mon qui billetterie na izoteka maté et ce que tango Ferregola a case ko na Europe pour kubeta match amical pour ko présider mo la match amical mercredi et Ferregola kuta na JDT azela ki Ferregola yambi na aéroport asina aéroport ba keti na hôtel na ye ba dîner et puis ba sali vidéo pour na ko ba kino Ferregola rozala le 13 juillet alors moto yo ko soutenir ye moto rozala sima na ye po ozo ela na yo bien eza Ferregola héritier Watanabe parce que Ferregola après ça qui au place tango bimaki na maison mère Ferregola sala ki ba ouverture ba porte afungulila ki onzela mais yo lelo obongoli mandoki likona Ferregola finga yo ta ki para yo te ozo sona na biso ba fanatique sona na Ferre o sona na Ferre to sona na biso ba fanatique ça ce n'est plus la musique ba répondre ba fanatique te yo tika biso ba fanatique to uzana entre biso na biso mais siko yo zo uzana na biso ba fanatique c'est là où tu es en train de pécher mon frère héritier Watanabe musique elingi biloko wana souté musique elle se évoluer ça suma kamba ou na JBT musique elle za makamba ba golo ba warrior na ba spina na banani ba villageois alors yo ngo comme ça ma 4e place aux ba spiritas na yo mais zonga de la musique longola na ba clash musique elle za musique yo zo adoucir mitema bato ba fanatique lelo ba fanatique baza conscient soko boy Ferregola ba wana concert na yote o boy fali ba wana concert na yote mais toza ka des fanatiques o toza likolo za biso ba golo na ba petit biso ba warrior parce que biso ba golo na ba tava depuis a Ferregola biso ba golo toza parce que soto ba CD a faire tona kumbi epai na yo azana ba faiblesse mais quelque chose de bien mentir soko ba nalingi ba concert kala oyo musicien na oyo na yo kakatango nyonso ye oyo bolingo na ngai oyo nakuti oyo Ferregola na nga musicien na ngai pousa na liboso moto akosocier na eza fere talo ba déplique bazalaki sur na scène mais grâce à beaucoup de Ferregola ba yembi Ferregola bisi non ndeko na Fabregas ko tika été aza déjà mulikolo alors soko zo rêver ko tika la sima ça tachina muninga na bopusana et lelo ba ko musika bazoke ni musika mais yo olio on s'attacher na baninga na ya clan yo bimis ko bana ko clasher baninga na clan au monte que yo zo perdre faire zo continuer ko kini musika azo booster ba jeune tout a booster ba jeune belé ya clan wengi na kokotanga bakombo na kokate parce que na album dynastie abengisi bango ebele abengisa Fabregas na concert na stade de martyr abengisi suko tour susu akokinisu na concert na ya Londres pe ba koyemba na yesu Zembo allez-y voir yo Zembo boyemba Ferregola na Ferregola nostalgie soki lelo bosanga na Ferregola na studio boyemba Zembo asika allez-y voir déjà une autorité na ko mata
mais yo zotika faire ozokende koluka esika oyo bakopesa place te biso topesa nde yo conseil so olingi okende mosika zala mayele baosala oje